Bonsoir, bande konange zanga mamluba. J'espère que boza malam skanyos tu bozwali. Et nanga ostenga bino mingi te, mais bande konanga s'il vous plaît, vous partagez kaba podcast nanga, n'est-ce pas? Na mekaka koya soki na moni ke nazali na bon. Moi makamo importante ya ko partager na bino boite, hein? I mean, ce que l'on peut partager, ça ne sert à rien, right? Le temps est précieux, vaut mieux beau utiliser ton abus ko sela mamususu. Ou il est à temps pour ne rien dire au yobozo capté. Yaliboso, je veux présenter mes félicitations toujours as always et mes sincères encouragements na bafad na biso na bitumba bazali kobunda kuna na est ya Congo et na kosenga pe na bo bopanzaka pe sango eza la part des chaînes reconnues par le gouvernement congolais ou bien lokola babiso boy je ne sais pas mais soko za quand même na position que lobaka bato pe bapretaka o matoi likambo ya FAD n'a rien à voir avec Félix Tshilombo. UDPS nga moko mamulu baboyebi ke naza Republican nazalaka moto UDPS te nazalaka mpona baidéologie ya badémocrate te. Vous connaissez déjà ma position à ce sujet-là, mais FARD ezali armée. Armée appartient na mboka. Ezali kambu ya Democrat na Republican state. Teokani, hein? Tshilombo akoleka kame FARD ke kozalaka kaka. Avant Tshilombo, armée ezalaka pe kaka. Bien ke komaka megere. Teokani, armée normalement ezalaka composé na ba citoyen ya mboka wana boete so eza bandeko na biso eza ba camarade na biso ezali batu bana mboka o bandimi basakrifie bavi na bango mpo na kobundela souveraineté ya mboka mpo ngai na bino toyeba kolobo mboka na biso Congo toyokani voilà qui veut la paix prépare la guerre mboka ta moko te esempoza kaka paro masolo na masolo sepe kinzonzi na badémocratie te ata na lola bitumba esalamaka kuna entre Mikael na Dragon bino bato bolinga kotanga bible boza mpe na fameux rendez-vous bino nyonso bakristo bozelaka ya yezu na satan bakoya kobunda mpo na nini mpo na finalement soki mpe de Jérusalem ezala établi. Jérusalem veut dire quoi? Yerusalem, la ville de paix. Dozoyoka. Donc bino kuto bo s'identifiera comme les chrétiens bozo zela la paix éternelle mais koyela il faut Armageddon salama tolandi hein donc yezu na bino ndenge bozela ka il faut ya bundi na satan soki a gagné à la kitseli bino Yerusalema boete bon wana sûrement ezama solo on respecte votre position mais d'après ce que moi je comprenne nous avons une vie pratique à vivre toza na temps kozelaka Yerusalem te po Bible komamaka des siècles avant ma naissance mais apparemment yezo umeli poya hein nous avons un Congo à sauver boete et moi je félicite nos soldats au bazan na raisonnement normal balati uniforme basimbi manduki babimi ba volontaire bake kobunda bango baboyi kokende kolekisa temps église bazelaka bitumba Armageddon hein po Rwanda bazela Armageddon te mais kuna pe bango pe basambelaka Rubero est un pasteur hein mais apparemment bango kuna baza na compréhension musu masolo ya Armageddon na ba Yerusalem bango kuna baza na vision ya babotola mabele ya Congo ba vivre c'est comme ça que eux ils vont obtenir leur richesse tolandi hein mais bango pe basimbi kaka même Bible wana biso pe to simba ka mais batangi yango ndenge mosusu toyokani mundelo akomelaki biso masolo na ba Armageddon wana na ba Yerusalem ye patangi akomaki yango na makanisi mosusu ndenge biso totangelaka yango po ye mutu akomaki yango maparama azozela pe yezu na satan babunda te mundelo sa précéda kutu yezu déjà bomonaka mundelo aprovokaka baguerre partout hein? Pour attirer l'intérêt na ye toutes les guerres sur la terre ezalaka guerre ya intérêt boyebi guerre ezalaka intérêt te ezalaka guerre nyonso a un intérêt que ce soit pour bozolinga bozala indépendant bolingi kimia bozoluka richesse quelconque mais toute guerre est liée à un intérêt quelconque même ye nani Mikael na Dragon kuna tango babundi na lola intérêt ya Dragon ezalaki nini a renverser muninga de l'autre côté muninga pe intérêt nezanini atikala na lola voilà donc bon bakomaki masolo na bakomprena que soko olingi ozala bien il faut ozala prêt ya kobunda mais bon vous savez je ne cesse de le répéter
malheureusement pour nous, nos pasteurs bayaki kokotisa na mituna biso bafantasme moko ya buzoba ya bamiracle masolo ya bamane, you know. Or babosanaki koyebisa biso ke makambo ya désert Zaire ezalaka désert te, donc totika kolukaka mane na kati ya terre fertile boye te. Mane eza masolo ya terre ya désert. Nga na kamwe kuna na Libye Kadhafi abanda osambela mane te, me mboka ne ezalaki désert, mais il a travaillé pour son pays boye te. En tout cas, mes remerciements vraiment na FARD ke na biso na sacrifice bosali. En tout cas, nayebi ke bozobunda. Et na sengi na bandeko na ngai, s'il vous plaît, botika, ça ce n'est pas le moment ko banda ko luka ko critiquer qu'est-ce qui ne va pas avec FARD, ke ko yaka na attitude de pessimisme eza malamu te. Tokani ouais, yo ko tia pessimisme kasi yo kende kuna na solution bunda toto mona ngoti. Bomoni kindoki tolukaka bino bato bolinga kolie badiabulu chaque dimanche, mais soko moni un Congolais de père et de mère azo ko kritikaka FARD, toi aza pessimiste, azo lukaka trouver qu'est-ce qui ne va pas aller, botale sous malam ulia bokendaka bakomba na bino spirituel, bokenda ko bunda avec le Satan dans vos imaginations, mais ndoki ye wanati. Un Congolais qui attend que son armée échoue pour se peler que talaba échoua qui, mais ça c'est la sorcellerie pure et simple. Mutu faut pas banda ko sambele la zo délivrance yewana ulia ko bundisa ka satana akarikila kapata binote. Donc to lingamboka na biso Congo nde patrie na biso, nous sommes très fiers de notre Congo. Mboko ezoko excité jalousie na mitema ya batu na yebisa bino maintes fois que soki troisième guerre mondiale ekobimaka na mokili oyo Congo ekojwaka rôle. On ne le souhaite pas, mais boyebi des fois mamuluba soki bozongi na ba podcast ebele na sala bablo mosusu mpe nalobaka kaka eza kaka inspiration ye, inspiration kaka. Comme toute inspiration, des fois le message n'est pas ce qu'on veut entendre, mais le message eza kaka message boye te. Mais ngai pe nasambelaka ke message wana pe ekokisama te. On est réaliste. Toyebi ke ndenge mokili ezokende. Of course, troisième guerre mondiale va finir par prendre lieu parce qu'il faudrait qu'il y ait une grande puissance autre que les États-Unis et s'imposer finalement. Maintenant, troisième guerre mondiale, on est kozala vis-à-vis, lokola ba guerre musele kaki, ngai na bino toyebi te. Et kokendele kaka ndenge tozomona tendance guerre froide, mais on va utiliser d'autres pays nde babunda toyebi te tozolanda. Mais une chose est vraie, comment la guerre là va se présenter toyebi te, mais la guerre va se présenter boyete nalobi boye po bozalaka déjà ekenge to batelo abiso ba frontière to continue ko fortifier abiso armée to zalaka ba yelele te bato moko ba réagisaka te. Quand nous aurons emporté la victoire na makambo ya banyangala kata ba Rwanda oyo, to tirer leçon na makambo uti okomela biso bandeko na ngai bomoni siko tokomi na point tokomi lelo. C'était ça le résultat kozwa bapaya kokotisa bango na baarmema na biso, kozwa mopaya okomisie mokonzi na yo. Comment yo sambeli Bible chaque dimanche beleli nzambe na Bible, mais nzambe wana yawa lobaki mupaya ko diriger bino te. Mais bino boke bo sambeli chaque dimanche puis vous étiez d'accord bapaya ba diriger bino. Ce qui est plus pire, je peux encore comprendre les petits chrétiens pour bazalaka maele te. Mais ce qui m'étonne, ce sont des pasteurs chrétiens congolais de ba décevoir. Na pledaka na podcast msona ke chilombo tielanga ba pasteur na prison minimum 28 ans. Oui, pour chaque année que Rwanda a envahi le Congo, les pasteurs congolais doivent passer ça na kati kuna ya prison. Tia bango ata na ewabora kuna obwa kifungola. Po makala batu bakimaka kuna. Makala eza bien te makala soki mutakoti kuna après 2 ans bimaka. Tia bango na ewabora. Pona ntoki mutakimi ewabora te. Ezaka ewabora kende ko tia bango kuna. Ngalo bien. Pasteur asimbi Bible te ya batu. Mais pasteur a négligé kotanga ki mupaya ko diriger bino te. Wana ba pasteur bateki bino loko wana te, n'est-ce pas? Ba pasteur bazangisa ko tia na ba conscience na bino ke patrimoine na biso yeo yo Congo. O terre promise nzamba pesa ki bakoko na biso. Toza bana elaka. Mais c'est à nous de préserver notre bénédiction. Bandeko na ngai.
bénédiction pe ça se préserve hein? Faut jamais ko take it for granted hein? Donc lokola toloba nde nini eza lokola mwasi ya kitoko hein? Naturellement oza kitoko na yo olobi alors okosukola poso na yo te mpo ozalaka kitoko non okofinir par okobimabima soki mpe babouton okobeba okofane tokani ce n'est pas parce que yo babotaka o mabe non obotamaka kitoko mais tu n'as pas pris soin ya beauté wana et puis efane epesi résultat lokola moto abotamaka elongi lokola ligorodo tolandi hein voilà même chose nzambe akozala pamboli yo mais ozangi mayele ya kobatela bénédiction wana ekopesa même conséquence na moto ya pambolamaki te teokani nous avions été bénis na mabele na biso ya Congo mabele kitoko sur tous les plans bandeko na ngai eloko penza normalement biso ba congolais zéro toko ko envier na bamboka mosusu ezalaka nango te teokani hein kasi likambo eza na biso ezali ke congolais azalaki na conscience ya koyeba valeur ya mboka na ye te tika ete makambo euti kokomela biso bandeko na ngai eza likambo apete te hein barwando mayele na bango ezalaki mabe mayele na bango ezalaki babotola biso este wana ya kongo ekende tokani me nzambo kaka ya mawa nzambo kaka ya mawa nalobi ya mawa po mboka na koto maintenant tokita boyebi chaque fois que nous avons été proche ya catastrophe moko ya mabe somehow supernaturally nzambe azali kaka kokitisa miséricorde na ye sur les étendues du Congo là oui oui nanga parce que atanga na sona bino soki na raisonner na raisonnement nanga ya moto hein nanga moko na comprendre kate ndenge nini soki kaka donc chaque fois soki tokomi pene na mabe moko elingaki koma y a une intervention divine et puis tozo échapper kaka mabe wana tozolanda me bandeko na ngai vous savez na opesaka ba exemple biblique po bino bobata makasi ma Bible hein tango peuple bazalaka na naïf tolandi hein nzambe azalaki toloba il a pris soin de lokola ndenge où tu prends soin d'un enfant mais après un temps nzambe pas s'attendaka muto banda kozwa conscience o banda pe kokola teokani yango bomoni nzambe wana continuaki kolesa Israël mane te tango basi bakotaki na terre promise toyokani même chose na biso bandeko na ngai il y a un temps on est bébé spirituel il y a un temps on est intermédiaire spirituel il y a un temps tu dois avoir la maturité spirituelle toyokani et nyonso bomonaka manifestation physique commence d'abord avec na état nanu ya esprit na realm wana ya esprit hein quand on a la maturité spirituelle automatiquement le corps physique aussi est affecté l'aspect physique est aussi affecté tolandi hein bien sûr pour du bon tokani mais ceux qui spirituellement mutaza bébé na kibo moto na yepe bo physique azapeka makambo tengama parce que aza moto aza na conscience te conscience aza na bambrouillement tokani bo tia na mitu na bino ke nzambe ya bakoko na biso asi akotisaka bakoko na biso na terre promise tolandi hein donc tango bobelelaka ye nzambe na Abraham na Jacob na Isaac hein j'espère que bozobelela ye kaka tika bobelela mais non pas po mitu na bino eza kofonctionne na eta oyo Israel bazalaki nango ntango bazalaka na esclavagisme na Egypte tokani na bino siko ngai na bino ndenge toza boye tozala conscient ke na maboko na biso tosimba eloko moko très très précieuse oyo tobengi mama Congo et que tous les peuples de la terre bazo ko envier eloko wana tozalaka nango toyokani hein mais nzambe pa lingi ke tozala conscient ki apambola biso que nous ne sommes pas comme d'autres peuples, que nous sommes réellement un peuple mis à part, béni par Dieu lui-même. Tolingi lisusu nini bandeko na ngai? Hein? Te, bandeko na nga, boyebi babiso ba misusu tozaka lolendo po, no joke. Hein? Nazaka religieuse te me nazaka spirituel boyebi. E na miyebeli ke nzamba lingaka nga. Nazolo bango te lokola slogan batu babaka ko yeza lingaka nga mingi. Non, 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 non. Je parle vraiment que Dieu m'aime, no joke. Dieu m'aime. Nzambe pensa lingaka nga, right? Et na bolingo na ye wana, il a placé
les anges très très forts à mes côtés depuis Nabotama. Ça c'est un privilège. Soyokani, hein? Yakoyebaka ke nazalo la mutunyon stute. Que il y a des anges très très forts à mes côtés. Peu importe, naebi déjà que I'm taken care of. Soyokani, si koto tiango même sur le plan scopé global nakatia Congo kuna. Qu'il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre. Nakatia 7 milliards d'habitants, wana, peuple moko qu'on appelle peuple congolais biso. Nzambe a accordé faveur na ye. Tokani, il a béni toute la terre, oui, mais il a accordé encore une faveur. Totolanda sur nous, les Congolais. Tokani, hein? D'ailleurs, pour moi, la même manifestation en faveur na ye wana, chaque fois que ma bemoko il fallait qu'il y a ekabolata mboka wana. Somehow, il y a toujours une intervention. Tolandi, hein? Supernaturally, Nzamba nazo déjouer kaka le projet des ennemis. Tokani, te to réfléchir bande konanga. To sali 18 ans, to zala ki sous gouvernance ya l'espèce d'incirconcision a occupaka adresse na kingakati, n'est-ce pas? Qui avait fait infiltrer l'armement dans le secteur tout. Bande konepe ya incirconcision na mboka. Ba yena ba minduki ba bomi ezaki bangonde bazako régner. Malgré cela et le support et la complicité ba multinationaux, right? Ils ont même eu, ça c'était une grande opportunité pour balkaniser mboka wana. Malgré ça, ils n'ont pas pu balkaniser le Congo. Tokani, hein? Ceux qui n'ont kaka bozu conscience te que toza na nzambe moko don zambo yo afande la bisoko alinga kabiso makasi. Hein? Nazo beta masolo na bino kotenga mana bagolgota na bino wana te. Tokani, bona masolo na bino zangatina. Kasi masolo na nde facilita ba nyonga bino pendant ce qui peut 28 ans ngoti. Hein? Tozongi simati na epoka ba Belge. Masolo ngwa bagolgota. Na ala baba koneri wana te. Nazolo makamusu swao. Je parle de la spiritualité. Hein? Na ala baba na bino buzoba na bokindoko ka chaque dimanche te. Tokani, moi je parle de le Dieu suprême qui a créé la terre. Tolandi, hein? Na ndenga kabola ka mokili l'autre fois na tangela ki bino verset biblique, je pense que c'est là qui est livre de Deutéronome 32:8, hein? Je pense. Akaboli mokili apesi peuple na peuple secteur na ye. Bwete biso pe na kati ya Kongo aponi biso azima bele moko kitoko espace moko ya kwanvie apesi yango biso. Tokani Nzambe ye moko lokola za architecte hein? Ya univers azo bate la création na ye pe parce que salaka Congo na mtema moko hein? Mutoko sabino te Nzamba sala Congo na mtema moko asalaka pensa Congo na tembe oui asala yango zo lekela ba peuple mususu yango lekela ka mindele zo lekela ba chinois zo lekela ba rwandais po Nzamba sali Congo na mutema moko hein? Il était vraiment de mon humeur tanga sali Congo tolanda nga alobi hein? Siko yo botami quel privilège obotami tu appartiens na mabele wana tokani là où Dieu a investi son cœur, son œuvre d'art, pour azalaka fier, il y a espace moko sur la terre, où il y a salaka benyango Congo. Si ko bina bomoni akotia ba angelo ndengeni in place wana. Ba angelo moko peka ka suprême nde babatelaka Congo wanati. Ba mvuluzi ya makasi peka nde babatelaka Congo. Yango bomoni munguna jusque là a réussir ko kabola mboka wana te. Yango bomoni ba projet nyonso ba multinationaux contre la nation congolaise ezo simba kaka te. Bande konanga nete so bo comprendre nga. Imaginez ba grande puissance ba fandeli bino ba kotel bino ba réunion ki bundoki. Et que c'est la réunion physique na ki bundoki non parce que quand nous parlons de tous ces gens là qui dirigent ce monde, mingi okuta bazape batumo ba occultiste, bongo bazo diriger mo kilango ka na intelligence kaka ya pamba. Sina intelligence peut lui se souvenir aussi d'ailleurs et dakape bango, n'est-ce pas? S'imaginer bozo ndanga boyebiso ki botangi ata Bible malamu l'autre fois na pesaki bino exemple ya Balak na Balaam, n'est-ce pas? Voilà. Si qu'on a deux fois ce cas exemple wana. So Balak azaki na makanisi mabe contre Israël, right? Mais moi kende boy directement ye moko ezate alobi a utiliser middleman qui est Balaam. Boite Balaam azalaki
sorcerer, hein? Sorcerer, le sorcier, magicien toko koloba, azalaki, voilà le terme azalaki divineur, hein? Donc mutuaza na ba habilité pe supernaturelle, tokani, hein? And so Balak, hein? a sollicité Balaam pour placer malédiction contre Israël. Tolandi. Bomonaki naturellement what happened. Israël n'était même pas conscient que complot moko ki bundoki et salami contre bango. Hein? Pour nous, mingi ba passer na ba teka kaka balamo, Dieu ne peut pas tu ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Oui, mais total la liste les détails. Balaam représente le mauvais esprit, les mauvaises énergies. Tant que on peut savoir nos détails qu'il était le divineur, qu'il était un sorcerer. Et ça pour tirer attention que nous parlons de quoi ici? Un esprit d'opposition, un mauvais esprit. Tu l'as dit, hein? Qui s'était levé pour et jeter mauvais sort, malédiction sur Israël. Mais Israël n'était pas conscient que complot et salami na dimension spirituelle contre ye. Israël n'était pas conscient. Mais Zambo kakabatela Israël a placé son ange protecteur dans ya Balaam. L'ange a intercepté Balaam que yoko ko avancé te. Okoko maudire peuple nzambe a pamboli te. Azongi se allez demi-tour zonga pa mtatinda kiyo. Luka bloko kendo ko bisaye mais yoko kendo ko maudire Israël awate. Teokani est-ce que la Bible est que Israël babandaki ko sambela bazala ki ata conscient que l'ange de l'Éternel a wuti ko bundela bango bayebi le côté bayebi kute ke tina ndenge bafandi wana ange lo nzamba uti ko intercepter uti ko interpose nzela ya Balaam bayebi te ke tina ndenge bafandi kana réunion ya mabe e uti ko salama contre bango bayebi te. Tokani, hein? Donc, naina lo baboy. Et puis, Balak azalaka roi, azaka mokonzi quelque part. Donc, c'est quoi que ça va avec le Congo? Tant que tu as une grande puissance, oui. Ba grande puissance, oui. Bazo qui ba idée, ba développer qui mécanicien mabe contre le Congo. Ba utiliser pe ba solliciter pas assistance pe. Il y a ba énergie, hein, au bobenga kamilimo, qui s'oppose à nous. Ba aider pe bango. Et Ngaï n'a convaincu qu'ils ont ici utilisé certains pasteurs. Parce qu'un pasteur qui a aidé Kabila, un pasteur qui a soutenu Kabila pendant que Kabila tuait les Congolais, ce pasteur-là est égal à Molimo ya Balaam. Comme les Mukuna, par exemple, Bazaba Balaam, ya Congo. You know? Oui, ce n'est pas parce que tu changes ton langage, ça c'est seulement ruse. Ce qui est histoire, il y a Balaam, le sous Malam. Bible le binin, Balaam Azalaki, tellement il était rusé, a changé qu'est-ce qu'on a formule, non? Mais il n'a pas changé sa pensée à lukaka ko piéger Israël parce que ça lia kimbongo ya Balak. C'est ça ce que la corruption fait à l'homme. Tu l'as dit, hein? Et que si Balak a safutaki Balaam, c'est bien que l'ange de l'Éternel a imposé Balaam que yo ko kendo ko maudire peuple wanate. Mais le soleil ce qui wanate, ce bo continue ko tanga ngo bo monanine. Il a tenté encore 3 fois, n'est-ce pas? Mais c'est comme Balo Ebe que Yemoko directement il ne peut pas le faire parce qu'il a été averti par l'ange de l'Éternel à changer formule. Israël Yemoko a péché contre son Dieu. Mais toujours l'instigateur, c'était Balaam. De l'autre côté, ce que Balaam n'a ce qu'il était. Il était sorcerer, il était divineur. So, il a cette habileté-là aussi spirituelle. Il y a que le peuple wana basala makambo pe sanzambe kanda. Tokani, quand vous parlez de vos pasteurs comme les Mukunala par exemple, hein, ba na ba chantro ba kendaki ko flatter kabila bazoko lia naye, bazu bambongo naye, ba ebisi bino ce que vous voulez entendre. Mais ba garder bino na état y a inconscience pour ba pa ya ba continuer ko dominer sur vous pour milimu mabe ko sieste na kati ya Congo si ba balamu bango wana bino bozana bino bokanga makako personne ne peut me dire ce que Dieu a béni mais ba balamu oyo batondela bino kuna na ba Bethel dans vos da ba CPK ceux qui peut dans tous vos églises là bomona ka ba balamu wana te c'est vrai l'esprit de l'antichrist Balak atindi bango. Ça ne change pas leur mission.
que celui qui a les oreilles de m'entendre, boyeba. Nalobinin. Balaam, oui, l'ange de l'Éternel a interposé. Koko ko avancé te, matika qui pété. A changé qui kaka maintenant formule. Tu l'as dit, hein? Makambangote ya binote yango wana. Ekas. Moni. Oyebi bato yo bazalaka soki bango leurs attaques directes esimba te bako changer bino formule bako kotela bino siko na ndenga kati ke bino moko bo provoquer kanda ya nzambe ke bino moko bo bomana bandeko na nga na bandundu bayaka na bateke nalobaka na bino l'autre fois botika bakoneri tokani nayebi ke de votre nature bino mtu bo bomana te mais oya fungola ki pod le chef d'ailleurs ba chef coutumier kut na Congo bazaka soute hein puissance nyonso esila bakenda koteka ngwe pa balak déjà depuis kala boza ba charlatan boza ba comédien historique tozalaka na bino nayebi ke bosi bofutama bambongo po bosalaka ba comédie hein parce que peuple bateke na bayaka bafanda kana depuis kala bazaka na problème te mais toyebi ke kozana batu moko boye corrompu balie mbongo ya balak e musala na bango bazoluka ndenge nini akokotisa kaka mabe na kati ya Congo bazokoluka kaka lokola Congo eza na bapasteur oyo bakokotalela te yango ngai mpe nazoteya bino ti po bongo bino boza na bapasteur bakoteya bino basi bateyi bino makambo malonga mpo soki bateyaka nde toseretrouva na baincirconcis na motu ya mboka te boye te biso tozwaka libaba ya bapasteur tozwaka vraiment libaba ya bapasteur na banza mundela regreta bamindela mitema malamu ntango bakomaka bible na bango wana bien ke bayaka kokosa nango biso na Nouveau Testament mais je ne pense pas que bakanisaka ke tongai tokosama modèle tokosami par les pasteurs congolais bango pensa bakenda ngo à l'extrême mais likambo te ata babiso tokoteya bino kaka bongo na masolo ya Balaam si danki mutu alobelaka ye n'est-ce pas nzambe akoki autilisaki danki alobela Balaam soki mpe mamulu bayeli bino baverset biblique awa ezaka maloba ti il faut natelema chaque dimanche bandeko alleluya amen na kombo na yesu te kaka ndenge nazoloba boye oyo mpe ayoki boye te babalamu baza ebele na kati ya Congo nde likambo nazoloba babalame baza ebele tosi totimbeli bino toyebi deja soki tolandi mpe kaka ancien testament na malamu ke Balaam atikaki te mpo ase aliaki mbongo ya roi malin rusé qu'il était aliaka bambongo na ya roi mpo asalaka makambo na ya mabe na ndenge asese boye te ti acause peuple wana bapéché contre Dieu right toza na Balaam partout surtout dans des églises là les pasteurs chrétiens là sont des Balaam parce que musala na bango eza koinduire peuple congolais na mabe po mabe comme la peuple wana baza na milimo ya Balaam les pasteurs congolais bobakisa yango na liste ya baesprit oyo bolinga kobenga na chaque dimanche kasi bino bolinga kobenga no je cherche l'esprit de chômage je cherche l'esprit bobenga na pasteur bobanda ko autodélivrer milimo ya Balaam na kati na bino moko bobanda ko mi autodélivrer po boza Balaam ya bakongolais ndenge bozalaka wana mais quant à vous peuple congolais maintenant ke boyoki pe na yebisi bino ke bokeba masola Balak na Balaam esukaka na ancien testament te ke Balak existe c'est ça te ke tobengaka lelo ba grande puissance milimu ya Babylone milimu ya antichrist oui cet esprit là existe oui le complot en huis clos esalamaka kaka contre nous oui tokani mais the middleman Balaam oyo batindi po aya kolukela biso mabe n'est pas encore crasé il est là même s'il se retire azoluka kaka stratégie mususu tokani parce que asasalaki alliance na ye na Balak na ye donc un homme averti o boyokinga bofungola misu tolandi ekenge fait l'homme tolandi que ce soit na kati ya FARDC o na département ya police parmi bino ndenge boza dans des quartiers partout lisu polele d'abord likambo numéro 1 oyo nga nazomona défaut toza nango tomilinga linga ndeko na yo congolais toyokani parce que soki bolingo ezali
jamais yo chef coutumier okoko ndima obima balak ya tribu na yo. Soki bolingo eza na motema na yo, jamais yo chef coutumier okondima ba peuple no basopa na makila. Soki bolingo eza na kati na yo congolais, jamais okoteka plan ya FARDC epai ya armée étrangère. Soki bolingo eza na kati na yo congolais, jamais okobeta ndeko no congolais olingo mona congolais na pasi. Po yo bazofuta yo epai na balak. Keba na yo mutu ozondimaka role wana ya Balaam. Keba na yo Balaam, keba. Tika ete maloba na ngai lelo ezala lokola ange oyo atelemaka mfasi ya Balaam akebisi ye. Tozolanda? Donc yo mutu oza Balaam ya peuple congolais. Ozaloza na forme ya pasteur. Ozaloza na forme ya soda ya policier. Chef du quartier, chef coutumier. Nzambo ya bakoko na biso. Kaka ndenge aza capable ya utilizaka danki po aloba. Akoki pe kolobisa libanga. Ndenge ngai pe nazali pe kolobela bino po makilo etambola na kati na ngai eza 100% uti na Congo. Tokani? Keba na yo Balaam. Keba na yo mutu balaka telemisi. Po luka malheur kwela peuple congolais. Bisika nyonso congolais akozala. Ezala na bakwen reculé. Yo mutu bafuti mbongo. Yo mutu mission na ezali okotsa zizani. Oluka mabe po na peuple wana. Peuple congolais à solo est un peuple de Dieu. C'est un peuple mis à part de Dieu. Nzamba créaka cet endroit-là géographique na mutema moko. Et ce que Dieu aime beaucoup, il protège jalousement. Toyoka nabino. Tomi bengaka Israël, mais total est-ce que makamango peut bien, vous savez, amour et yaka pe na ba responsabilité. Hein? Nzamba wana Israël. Azlobi ke aza très jaloux. Toko glorifiaka nzambe mususu liboso na yete. E yende azo protéger Israël. Donc yo Balaam. Ozaloza na kati ya gouvernement congolais, n'importe quel secteur. Ozaloza dans des quartiers. Ezaloza dans des provinces. Keba na yo. Omoni peuple congolais wana. C'est un peuple que Dieu lui-même personnellement pointé son doigt. Il aime ce peuple-là. Peuple wana bazoko epate kaka mokili. États-Unis, malgré toute sa technologie et tout, bazalaki sima ya Rwanda avant que Congola bandozo conscience, mais n'ont pas pu réussir ko diviser mboka wana. Bameki stratégie nyonso bazoko kakaka te. Et toyebi ke na mayele ya batuana mabe. Bazwa quelques Congolais comme Balaam pour à travers bango malheur et le peuple congolais. Lelo ticket yo Balaam, hein? Si tu connais ce qui est bon pour toi, là notre exemple à muninga na Bible. Beta demi-tour. Zonga no deja na mutatinda ko na malembe yo moko kaka. Mais na kokipe ko bakisa. Longola na makanisi wana mabeo o continue kaka koluka quelle stratégie. Si tu connais ce qui est bon pour toi, tika no kaka. Tika no kaka. Po botika la na bino pe ko réussir te. Tolandi? Peu n'importe peu na zakane mo l'écart dans la tête to boité. Hein? Wana zali kambia temps un jour bakoma normal. Mais ça ne change pas que Nzambe alingi congolais. Nzambe azo protéger œuvre d'art na ye qui est l'espace la congolaise. Ezatero Nzamba créé na mutema moko. Tolandi et peuple ya pesi mabele wana ezapo lingi peuple wana mingi. Nzambe jamais peut investir tout ça là pour tika Balak aya à détruire, à maudire, à bébissa. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. L'issuna yezalaka likola peuple wana. Peu n'importe qui mon l'écart ya peuple wana. Tokani? Mais ce n'est pas à toi yo Balaam. O décido lu que la peuple wana malheur pour peuple wana zaka mon l'écart. Te wana tika Nzambe moka dilaka na ba Congolais à son temps Congolais kokomaka normal. Tokani? Donc yo keba yo mutu ezala na ba journaliste boza plus na mitema mabe bokeba na bino. Soko mono zalaka Congolais te, mibimisa ko zalaka na Congolais te, lukamboka na mususu fanda no calme. Tokani
Mais tikaka kolukaka koyoka et fard que ba échoué pour yo pe se sengo. Non, 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 non. Ça s'appelle mutema ya mabe. Parce que zelanga na simplifier le langage. Bon, mon échec à fard que na point ndenge tozali, échec à fard est égal un pas avant la balkanisation. C'est ce que ça veut dire. Tokani, tokozala humilié, et puis échec à fard et kolakisa ke armée étrangère bakoti mbokati. Sikosaki bakoteli biso na mboka, yo Kongolo ko gagner loko nini. Po yo koloba na ngai te ke Uganda na Rwanda tango bakoti bakozala na mawa na yo, balingi yo, balingaka o liboso po balingo mbaloyo. Hein? Bino boko sepela bo se retrouver ba umbu ya ba Rwanda wana. Eh? Alors, tolandi, hein? Et puis, kosala makate, Fard va finir par remporter la victoire. Mais na sengi na Congolais nyonso za na makila ya Congo na kati na yo. Intercède pour na Fard na oti koloba nini awa. Ke mokili ndenge tambolaka, ba réunion nyonso esala maka oui avec les institutions tozomona, mais ba sollicitaka pe ba esprit ya ba divinaire na ba sorcerers dans leur réunion. Batinda bango contre le peuple. Na tu peux savoir un exemple ya Balak na Balam. Tokani, hein? Voilà. Donc, bino pe boko sambela kaka partout bozali. Hein? Kenzambe ke ange oyo akendaki ko interpose nzela ya Balam. Atelema a interpose l'armée ougandaise, armée rwandaise. Bako avancer te ata donc ata mettre carré mokote ya Congo eko kende na ngambu ya benemi toko préserver mabele na biso nord tina sud est tina l'ouest ndenge ye Nzambe apesaka bakoko na biso toyokani bandeko nanga bozwanga likolo te nalobi na bino ke naloba na bino maintes fois okoki jamais kokendo kota na mabele ya bato ozobundaka kaka boye bitumbe wane bundamaka na physique na molimo tokani voilà soki botie makanisi na bino na biloko na bino Golgotha wana deja masola ba défaite pokuna ba crucifiaka nde bato na baekuluzu projet nga naza nango na vision nanga je n'ai aucune intention de me retrouver crucifié sur une croix tokani na bino ça là ce n'est pas dans mes pensées à moi. Je vais vous dire ce qui est dans mes pensées à moi. De voir tous les étendues du Congo, ezalana kimia, Congolais, amela, alia, atanga, salam, salane ya tonga, à vivre bien, à jouir na mabelo nzamba pesa kie. Toka na bino, nde Congo nga na envisionaka. En tout cas, nga na mona kananga bakura ba Golgotha na Congo te. Tolandi, hein? Et na banza Yesu sika zali, il comprend mon émotion. Non, non, ye masola Golgotha nanga to ebanite. Nga nazo bundela makambo ya mboka na ngai ya kendo ko bunda makambo na ba Margedon kuna na Golgotha ne kuna na Israël ba fo Israël wana toka na bino voilà donc ndeboy lokola ngai siko nazo bundela makambo ya mabele na ngai ya ngwana bomoni nga nazo sala secours pa ya Nzambo akelaki mabele wana toka ni kasi il faut qu'on a un objectif ozo bundela nini c'est quoi ton argument nga nazo bundela Congo position na ngai ezali ke este wana finalement fanda na kimia tozala na kimia na mboka na biso et na yebi ke tokozwango na makambo ya Golgotha te ça n'a rien à voir avec tolandi hein mais na yebi ke Babalam ont été payés par les ennemis du peuple congolais pour na bakotela biso baluka échec na biso baluka malheur na biso Balame keba na yo keba et vous savez quand Dieu a kebisimutu keko kendele suste po kendo luka malheur à mon peuple betano demi-tour zonga na mtatinda kayo na otio ba si tu connais ce qui est bon pour toi hein vous les pasteurs abandoki oyo ba futa bino po bolalisa peuple wana pongi mitali bino Ata na exemple yango Nouveau Testament, tangu les trois magi bakei bakutani na King Herod. Toye na bakado po na kendo pesa l'enfant Jésus. Nzela afente bango ke bon bokende pi boko websanga eska mwana zanga ipena memele bakado. L'ange de l'Éternel nzela intercepté bango alobinin. Bokozonga liso pai na ye te. Tolandi hein?
selon ndenge to comprendre na Bible bayoka ki po Bible lobaki sute ke bazongaki. Ce n'est pas écrit dans le Nouveau Testament. Donc keba na yo muto sali contact na ba Hérode pour na Congo. Keba na yo muto sali contact na ba Balak, hein, contre le peuple congolais. Keba a bozo kanga iboy. Bozwango que le bon Dieu na otio le ba peu n'importe quelle manière il utilise essentiel boyo kinga. Okolobate ko Seigneur, nakendo lu que le peuple congolais malheur et pardonne-moi, je ne savais pas. Non, 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 non. Le bon Dieu sait qu'en ce jour, en ce moment, yo yoka ki podcast, yoka ki mungonga mamuluba. Boete, donc oko kosate ko yoka kite. Tokani, keba no keba na yo. Keba na yo, keba na yo. Fard que mes félicitations. Na otio lo bawa. Victoire eza nango ya biso. Bosala nga plaisir. Boyebi ba masasi wana ndenge ezobeta nga na ezo excité nga moyete bo beta ngo lisusu donc pona nga ko po nga nazomona je bibemba ba Rwandais. Oui. Oh, bosala nga plaisir osakana te. Donc ndenge ba bombo wana ezobeta nga nazomona kaka bibemba ba Rwandais, en tout cas sala nga plaisir osakana te. Bo beta ngo lisusu. Hein? Soka eko kota tana Kigali ekoti. Toko régler le reste après. Après tout, Paul Kagame Mikolo, comme comme ta lamentation. Bisa peut se lamenter pendant 28 ans. Il y a pas se lamenter. Il y a bandika se lamenter kasi ko bino nan bosale le côté. Da ndenge ngai na moni nan bosale na zomo na kutu net on dirait bosale nda entraînement à guerre. Hein? Mais na s'appelle n'entraîne, mais on peut s'en espoir. Oui. Et peut s'en espoir. En tout cas, bon condition kana lirwana, hein? Please, hein? Po tozaika komona ba image ya mabe kaka ba bibemba bandeko na biso ba soda moko nzala ba telemina to ba masase zanga tino ba yo ba M23 o ba rebelle to ba tumoko bazata na tina te basali biso boto bwaki basilisa ki biso mayele Fard. En tout cas n'habite moi chaque fois nazoka ba boum tout nga zo excitenga donc bo tiango lisusu penza nga na kolela ka YouTube na yo kaka balokito wana hein. Naebi kezo kitela tubaka faru wana banyangala kata wane kota bango bisika elongo bani. Hein? En tout cas, mibali bazala kaboy. Les femmes qui sont mariées à tous ces fards là, bah maman, please, prenez soin de vos hommes, hein? Quand ils vont retourner, you have to take good care of them. Oui! Bon meka kwa yana milimo basizote, hein? Bon mekate. Oh, ça là, ça serait un péché. Oui, oui. Non, mais Fard va mériter. Va mériter, pensa. Hein? Bon, mekato, ciseaux, ba maman, hein? Bon, boza ba madame soda. Ah, makambwane zate. Ba mériter. Hein? Tala makamba sela bisata vous-même. Ata vous-même. Hein? Mobile akei kuna na este abomelio ba Rwandais. Ah! Est-ce que wana za pensa mobile ya senga yo? Voilà. Présence na ye yango moko doit t'exciter. Il faut ba mama boko sukola bango makolo, boko sukola bango ba uniforme, bolengela bango malamu tang bazo Fard ke tala bino bo sala kako bo sala kuna. Tang bozonga ba mama toko lengela bino kitoko. Bo mérite yango. Tokani, il n'y aura aucune complainte. Aucune madame soda va se lamenter. Hein? Peut-être que ndenga bofandi kuna si mais concentrez-vous bo beta ba bombu kuna na Kigali hein bo beta ngwe atati kuna na Kampala ko makaka za peka endroit géographique ko matati kuna bongo Uganda se babunda pe ba guerre na Kisangani pa ina biso tamba ko bunde pa ina biso po ba Congolais ba kufa bozong c'est la bango kuna bokolo bezala ki accident quoi qui par accident barondo bongo funda ngai na YouTube bo funda na bino lisoso bofunda na bino ata bofundi je m'en fous naza très excité na ndenge nazoka Fard ke bazo sala kuna na bomba sentiment na nga po na bino bofunda ka bato ce qui boyebi botika mwende na loba mingi ezate bon je tourne la page un peu. Oui, moi na ba yoka bata ba pité ba prêter oreille. Bino, likambo bomi mboka ki pitete. Ki pité. Laurent ke osala ki pité ce qui peut na nani, ayeli biso un circoncis moko boye et au mwana na ye. Tout ça là sont les résultats qui pité hein.
Mais qui putain de tiens biso tous ces emmerdements ici là. Laurent ke ko bimisa bana na ba Zambie, ba Dar es Salaam, oya zaka na kinga kati bisika uta to yebite. En tout cas, ba rebelle mususu. Yango rebellion ngo ya Laurent zaki ndenge nini? Ngana poya bandaka rebelle depuis poka mulele, n'est-ce pas? Siko akiko bimisa ko adopter bano camp. Quand est-ce que ba formalité ya ko adopter mwana, hein? Toboyite soka adopter qui a présenté mwana na légalement, on doit lui accepter, c'est son fils légal. Mais tobi que biologiquement aza mwana na été. Mais nazo comprendre. Ye Mobutu abanda luka mutu na ye, n'est-ce pas? Sérieux na Mobutu azaki l'homme fort. Siko ye Laurent ki obata makuna na este nani na Zamba kuna na este. Quand est-ce que kende ko tomba amoureux? Pas kende ko et puis atakut ba villageoise angwa ba rwandaise. Yongo rwandaise angwa zaka longa ndenge ni na ke ko bimisa Janet Kabila. En tout cas batu mususu mukile basi mususu penza. Da kumineka kazemi à 9 mois. Akepe na hôpital abimisi mwana elongi Janet Kabila. En tout cas ba plan setan mususu falaka linga ngo kaka. Allez, akeko bota supe na ngomba nini akeko bimisa sikoyo Kabila o Joseph. Kabila o Laurent. Chichampe loko mabe. Chichampa oy. Akeko zoka mwana moko bweka incirconcis katambuka zakaza ndenge wana kaka. Ayeli biso kantoku na mboka. Na tuba bote zoko kayete. Na tuba uniforme soki pe mwana ngo kayiba ki tu uniforme ngo wapi to ebite. Kalati tuba uniforme ya fardke. Oh, major dans notre armée. Monampala ya major. Yo Kabila yo koza na major na armée na biso yo. Tala ba major ya solo. Moni mibali. Benda film ndengo yaka na mboka na biso. Yo zana ilongo koza na major na biso vraiment. Mpala buka nyunyi. Oh, ka major, kazana ka koshekor, kazalo ka ilongo lokola ka inis. Ebi fele ka te baka ka oni bazala ka contre biso, Po oni ba ye koyela biso ka mutu moko boye kaza ilongo lokola ka nyunyi moko boye. Elongo zoko inspiré UNICEF. Natu bua sana makolo, natu ba bote poleli mbula. Je jure fidélité. Na ba voix aiguë lokola ceux qui posanga testostérone, ceux qui pe yango yo hormone mibali bazalaka nango pepe sabino base na mungongo. Yo Kabila hormone kendaka wapi? Na mulele kuna bakendaki na ba hormone nango to ndenge nini? Moi Joseph Kabila, je jure fidélité. Mais il faut le baka ndengo na pondengo zana batika yo ndengo batika yo ne foka ka nyonso za kaka egi parce que ce que total les apeka ka egi ma mingi yo ma pensa mutasoni oza kutu mutute oza kantu kabundu ndengo za wana Kabila omoni yo ko finga makakaka aussi longtemps ko zana mabele na biso hey soko lingi to finga ko lisusu te tata wanyi yo moko kendo ko mi rendre volontaire na prison to kanga yo po yo toko tiko po bima Congo vivant te Kabila ça tu le sais quand même yo yebi tout le plan de Congo to tiko bima so vivant ndengene yo fanda ka ndongo zalaka na prisonnier maintenant to kangi officiellement te mais do me a favor mi kendela ka yo moko na Robero super Robero kuno ko mitika na boloko kuna bolo soki pe bolo soki pe kendo ko mitika na prison na yo moko po toko kanga ka yo yebi angoti. Oui, toko kanga kayo. Chilombo asa disonon masekia le corbeau et le renard. Kabila me oyebi sorna yo, n'est-ce pas? Well, yeah. I mean, oza kantu chana na mais je ne pense pas qu'oza bourrico jusqu'à ce niveau-là. Tu le sais très très bien que n'y a que deux sorts qui t'attendent. Soit toko kufelaka na Congo hors de la prison ou bien toko kufelaka na kati ya prison, mais yo bimla la Congo ana te kyoko se face à la super exil quelque part. That's not happening. Oh no. Okantenge ndenge Mobutu kendaka na Morocco to yo Kabila to peso men fois chance kendo boya kina yo tozano kana kati ya Congo yo kende sute fandaka na Congo so lingaki Congo tozano kaka na Congo yo fandaka na Congo yo fandaka wana kotia kuteliki te ko kendo na Saudi sepe a Saudi robi sepe mboka ngo ya bato balataka barobo komboni Saudi Arabia kotia no kute sporte Idi Amin mulimo ne kuna aoloka yo Idi Amin ataka pire Mobutu
do yo fanda kaka na Congo ndenge ofandi wana totala makambo na okala te tosilana nanu na père spirituel no Paul Kagame tosilana nanu na ye yo tokozongela après tokozongela yo osakani na biso mingi ka mwana oyo kantu kayebaki ata kolataka kafutula te kaye na tu babote moko toyebi te tomona nanu moto azokotambola na babota mushindo auto aye na mboka na biso naka soi-disant jumelle hey bwalo bwajikema jene telongo lokola wuti sud Soudan tumpala tozeba te wapi la fille wapi le garçon mpala butunyiunyi butuntu tufumina ku sud Soudan natu babote na makolo natu bwasa Janet kateli biso yefo waka makambo tomoni na mboka wana Seigneur Dieu ataku tobotika ka poto to tirer leçon Nzambe okoka kopona leçon mususu te papa leçon modèle oyo mais ça c'était plus que nous humilier bobani na Swahili baba Mungu tunafanya nini tala formule Janet azalaka nango Nzambi wanyi nde tuntwatu tobandeki pe kotambola partout dans le monde na kombo ya bakongole na minoko ka Nzambe papa ata kutufela kopinir biso papa kele bwalu bwajikema penza bwalu bwajikema ka hey bwalu bwajikema kajeno to yoto yebite Nzambe wanyi na malobe silinga ina mnoko ka yefowa olingi biso bakongole Nzambe kantu lokola kajene toyo Nzambe wanyi okendeki kobimisela kango wapi o permettre kango katelemi pe azoko yamba pe Jill Biden bademokrate oyo bademokrate twana twandumba ka Jill Biden ulaki pe makambo mobali na ye pepe azaka na Maison Blanche awa aye na Congo Zaire akendo pesa kaka Janet oyo mbote ka Janet oyo kantu chana na moko boye kauti na chisuku vine mobimba kokai kolota tata komata commissaire des zones mais akomaki pe kosigner mikanda au nom du gouvernement congolais kabi yo kobeta makama kofi Janet yo zela na tosilana na père non spirituel au moins nde kobeta autant tokanisa chaque fois yo tellement devant palais du peuple ozos yo bando signer mikanda tant que ki yo na chisuku kuna siko utaka Janet yo kansaka tobosana ozalaka presse camera mona yoti yo ale bobomi sulara tato ayaka na bino bozi bobomi ye po yo obanda komilakisaka pe na palais du peuple yo monaki te ke yo na palais du peuple banda concorde te Janet te yo moka na esprit ya bien omitala te na kitalatala omoni te ke yo kokota na palais du peuple wana te po ni kwa kobebisela biso palais du peuple boyeko et puis palais du peuple ne faut tosambelela yango il faut tosambela yango topelisela yango babougie baancesto tiango ba eau bénite ezo baenvoûtement ya babilongi lokola ya yo na ndeko na yo soki mpe neve na yo Kabila wana Kabila ya atelemi devant batu na palais du peuple alati un incirconcis aza kaka ndenge wana atelemi moi Joseph Kabila le président tumvitwa le président mon ampara lokola le président tumvitwa eba yo kozala président bampuku kuna na chisuku te siko ozalaki oye pe na palais du peuple piangala piangolo ye pe mais je comprends. Le bon Dieu avait permis pour te tirer les sons. Plus jamais ce genre d'humiliation peut encore se répéter na katia Kongwana. Nzambe ne permet plus likambabwe comme la bisolisusu Nzambi wanyi. Qu'un incirconcis ayana batu boissa et puis ayeko telema liboso palais du peuple azoko loba pe liboso bazairwa.
Hey! Je dirais, son excellence, monsieur Musée Laurent. Allez, wana osimbaka maboko osaka na maboko ne lokola ka mwana mukieko veste se lekie santé wana UNICEF basi babandi ko pompe moto ba vitamine po tumabunju ane bima mwa mukie en tout cas mutu lokola kazaliki kana kaka bishi moko boye kali chombe moko boye raté kuna na zamba ale kayeli biso tala ka forma mutu akali chombe na ki incirconcis na bavoi ezanga base na kati na ki analphabète kaka nyonso na kati alaye ko baza président ba congolais tumvi toeba Kabila tumvi toeba président te ba bandela mokili dans un monde normal yo ko za la président na biso hein ba démocrate bino makambo bo lukela biso Chilombo, change nos cas parti politique, hein? Oui, parce que là, maintenant, tu commences à te comporter un peu comme un républicain. Un peu comme un républicain. Mais courageux aujourd'hui. Ndebo, il fallait que ça depuis Kalat. Oh, ils avaient idée de Republicans. Mais oui. Bon, mais démocrate, bazakana baïda boy. Oui, finalement, comme on a la lumière, c'est ça la pensée républicaine. C'est ça l'attitude républicaine. Hein? Continuez Yango. En tout cas, réfléchis, hein? Réfléchis. Je pense bien que Tikano IDPS tranquille, comme un Republican, oui, parce que tu te comportes like one of us, maintenant. Hein? Et puis, Tikalaka Nanzelo aussi, Koranda ba démocrate ote, ba démocrate ba batute, tala soni ba okisabiso, quelle humiliation! Tito se retrouver avec un incirconcis à la tête du pays. Un incirconcis, hein? Na base, na voix ko ezanga kutu base. Yango yo Kabila photo checker ba hormone na yo photo checker penzo hormone na yo et puis na lobi yango yo ba accident ngo ya ko sala na mboka na antuka ko ebika ko zo kaka mutozu kaka forester moko pesi voler nzaka problème 18 ans sali na pouvoir babalabala otonga kate mabulu ane ezalaka wana lozo ko kumbaka na vitesse po ani po sacrifier makila ba congolais et puis yango yo kufaka na ba accident ngo te po ani yo Kabila oko kumba lokwa mtali boma yo bika kakaka En tout cas, liwa pena comme moneza, on dirait bossa na kaba adresse, hein? Neti yo boy Kabila. Eko kanga ote penza ndenge, po yo moko soke ndo sala tembe na liwa, n'est-ce pas? Eko kanga ote vraiment obiki. Obiki comment? Yo biki na nous comment? Ça c'est la deuxième fois. Saute ba chef coutumier ba meko bien te. Yango ba chef coutumier yango. Bo mekaeli susu bo batana dose na makambozo sala. Dose yango yo simba te. Turo albosa kendo beta bakiribir ne kota malukuku na bikaki. Turo lisusu abiki lisusu koma abiki ndenge nini. Eza ba trouble balokito esala makuna na estate. Ndezo trouble yeti. Omonite kagama komi ki pelekesa komi ko selamante oyo pa ke ko zo volant kuna ke ko soki pe ko dinda soki pe bisika nini. Ba chef coutumier en tout cas boba kisa dose pensa. Yambalo pensa donc abeta ba tono abeti akwea na kati ata ba erosion wana zo salamaka na Kinshasa kuna. Yo pe ngobila. Ngobila. Mususu yo. Redessine le plan de Kinshasa ko. Mususu. Tala mbula ndenge beti, tala ndenge bomisi si bato. Tala ba dega esali. Kaka kolia mbongo a gouvernement. Mais soko za incompétent papa, oso zo no pe mbongo. Tika bato mayele baya ko zo nani esika. Pon makambo soni boy. Kuna tozo bundaka na este, mboke zonk sa fierté nango, ale bato ba mona ka ba image ke, en pleine ville ya Kinshasa, inondation tang mbule beti. Yango yebaka teke mbule betaka, po préparer ke soki mbule beti, banzete nyonso bo katakata, ba pelouse ezalaka te. Botongaka ba boulevard ezangi ba pelouse na ba mabanga na rien du tout. Est-ce que ça normal nan? Yo comme ici Kinshasa piscine, otongaka ba goudron ba balabala plan ndengwana ezangi banzete po mai soki yewane bandaka ko mataka. C'est ça. De yo za na milimu ya Jonas na Bible. Na Noah. Hein? Gentili Ngobila, s'il te plaît, salam no malam papa. Lelo na yako se focaliser mingi na yote, me osala sonya ba gouverneur. Bongisa.
tolingi su makambo ko kisaka peuple zero sonité awa to comme une attitude ya tolingi fierté nationale ezonga tokani soit tu as le cœur et l'amour de ton pays, travaille pour ton pays. Bo fandel ka ba poste na cas de problème eloko malonga bo sala ka bato ezalaka te. Yo za gouverneur pour na au travail pour na peuple na ville ya Kinshasa. Tokani travaille alors pour la ville. Ba fulu partout. Siko soki ba maladi msebi miona kuto na no science yebite. Yo mtoko bik sabatu wana. Boni boy kota toy. Ba poubelle zoko flotter na ba maille et puis batu bazo tamba na ba maille. C'est quoi c'est comme affaire? Au fond du diano franga ya salaire ou dian franga o sala musalate. Basinga ba courant bana batu bakangama mais bimsana bana no batambola kasi na ba maille na ba poubelle wanati. Yo bana baninga babela ba typhoïde babela sope ba microbe sope loni bakobela. Yo bana ba fandi be dans la protection mtema ya mabe. Tolingi lisusu mutema ya ndenge wana te na Congo. Biloko tozo bundiseza mutema ya mabe bongo. Congolais nyonso siko ozali tu dois d'abord aimer ton pays, aimer ton prochain. Tolingi lisusu makambo te ozi mwa ebonga ozotala kaka intérêt na yo moko non tolingi lisusu biloko wana te. Nouvelle mentalité. Tokani linga mboka na yo, linga ndeko no Congolais. Tokani po soko lingi mboka na yo okolinga basoni ya boyete. Ngobila. Soko lingi ndeko no Congolais okoko permettre te ke bana ba Congolais batambola na ba mai ya salite bazala ke bakoza risque ya kosenoyer na ba terrasse wana. Regardez un peu. Mais yo bana baza bien. Ça c'est le mutema ya mabe. Yo za Congolais non ngobila. Est-ce que yo za Rwandais? Linga Congo, linga Congolais. Tokani salela Congolais ndengo kolinga basalelo yo bana. Traite Congo comme ta patrimoine. Traite Congo que c'est tout ce que tu as. Ozana mboka msusu te. Ceux qui Congolais ezata yo kendo réclamer Ghana mboka na yo. Boni boy ko kindoka moy makasi boy. Sitalande ba Rwandais bazo risquer tout kaka po baluka kozwa mabele na biso. Siko yokolo mabele ozo linga ko prendre so mabele wana te. Yo kanti ko kosa no kena mboka batum sepo ke nganzama nde ba Rwandais banganzamaka. Kande to bunisa bango nde pe ba ko bunso na mboka batum susu non? Parce que chez toi c'est au Congo. Bongisa Congo. Bongisa la bande kono ba Congolais. Pour lobi pe bana no ba vivre dans un Congo paisible. Tolingi su makambo te. Tolingi lisusu makambo te. Toyokani abande konanga. Ezaka batonga ina tangi kombo te. Biso nyonso Congolais. Mentalité ya sika. To comme ko kende vers la fin de l'année. Na lingi ete 2023 tozo kota. Changer mentalité. Toyokani na lobi na bino nini biloko mi bale na pesi bino devoir. Na ebi ke yezo ebisaka bino linga nzambe linga ndeko na yo. Na boite. Na lobi bosoki ya solo lingi nzambe. Linga pe mabelo nzamba pambola kyo nango. Parce que c'était par son amour. Ka pesio mabelo wana ya Congo. Pourquoi pesi yango chinois te ma pesio? C'est ça la grandeur de son amour pour toi. Tokani, respectez nzambe wana. Prends soin de ce cadeau-là qu'il t'a béni avec. Qu'on appelle Congo. Respectez Nzambe en aimant aussi ton prochain Congolais, ton frère Congolais. Po Nzambo asali yo, nda asali pe ndeko na Congolais. Linga ndeko na yo, bo lingana. C'est dans l'unité. Tokotombo la Congwana munguna kokota te. Et travaillons pour na ko build kotonga oya biso Congo. Tokani c'est ça même honorer Nzambe. Atiaka mutumuta cultiver la terre. Cultivons Congo. Totonga Congo. Protégeons Congo. Tokani mamusu pamba na ya ko telema ko sala ka babloko contre un peu na ko sabota ka avantage ya mboka na yo poske balaka futakyo tolingili susu biloko wana te. Bino batu balo bako nom de Jésus bo banda ko telemela milimu wa Balaam na kati ya Congo. Tolingi su milimu wana te. Tolinyango lisusu te. Tokani et puis ceux qui bo kutani na Balaam bo silani na ye. Comme ça bango moko babanda ko mi délivraka.
bomoni kaka mutu moko on dirait basi bacorrompre po asabotaka avancement ya mboka boyebi ndenge bosala na mutu wana comme ça bope mosusu bakotikala bango moko bakomikimela to bango moko bakomichangele déjà libela mais tolingi lisusu makambo wana te na mboka toyokani ya bandeko na ngai nateyi bino atanke ndeko na bino to batelo ya biso mboka toyokani likambo na mabele basakanaka nango te guerre ezosalama lelo kuna na este po na mabele toyokani donc likambo na mabele tokoki kosakana nango te bato bakufaka mpo na mabele toyokani bible elobi outaka na mabele okozonga na mabele me bosi boka mutu normal azongi bisika bimelaka non mpo bomona puissance ya mabele donc tosakana na mabele te ntango bimia mpa mama no jamais ozongaka su wana n'est-ce pas me mabele oyo omonaki te ndenge obimelaka na mabele ye wana azozela yamba yo donc to respecte mabele na biso toyokani ok oyo bandeko na ngai na suki si wana ezalaki ngai mamuluba I love you all, bye bye.